munyama na biso yango oyo eya na moto kala mingi te. Coucou balandi ya lusala rouge, napesi bino ba bonne fête na bino ebele lelo. Lelo nayeli bino kaka likolo ya meme jugo na nio bomoni tozosala ye na kati ya four. Donc ye tokotia ye ai nde omoni efisa bino toujours na nikaka na niki poivron ya jaune ya vert ya rouge pardon na ya jaune. Donc trois couleurs wana niki nde natie na kati ya na nika na muscade et puis toza na besoin ya poivre blanc na ai nazotia lelo ai bio ya poussière na mungwa na biso nde yango nazotia lelo bomona ndenge tozo assaisonner nyama na biso. Tosa pe makayabu bomoni pe makayabu tosa pe makayabu nosono pe ndenge nini ya osala makande na osala makayabu yango pe lelo. Donc lelo tobandi nano to assaisonner nano nyama na biso. Comme na fungola qui est bien na kati, donc tie ba pota na kati bien pour l'épice na revanda et ko taper bien na kati. Donc so je assaisonner ma faute au chai pinja ba pota na kati. Utie ba pota bien na kati. Après otika ya vanda quelques minutes. L'olivier. Somona ne na fungoli nyama na biso tema sana musuni tina kati soko bochaka otika ebongo na kati ba épices ekota kuma bien te yango no moni to cheboye yaka ça dépend pe na yo moko parce que ekota na ngoka ata so pe o fungoli no potate assaisonner ka bien o kangie bien na papier aluminium na yo. Tu as épices, on a kaka nyama maka kitoko mungu ekote bien ba épices pe ekota bien. Là amoko tie ba épices na kati okoti si là mo sal ka tie ba épices ka likolo pona nyama na o laksa ba pe ndenge nya façon ça ko sala mutu so za pressa na fungola lisusu ye azaka ka boaki ba épices ne likolo après sili sikoyo comme to cha poivre blanc na biso. Et là, chaboué. Petit ail na biso poussière. Puis na sel, mungwa. Susu tusepe mungu na biso tutie poivre blanc na biso so salier déjà ail na biso la poussière.
Bon, ça les boto tikaye avant là. Toche huile na biso. Parce que ma chose anani azana mafuta na ye moko. Donc au tia huile d'olive ka otie cuillère moko ya soupe. Ya huile d'olive na kati. Awa tozokanga sikoyo nyama na biso. Nyama na biso bien. Na kangi boye. Donc azovanda muke ata 30 à 40 minutes de tiki pour l'épice que tu as bien. Pour salaté, pour s'abonner, tu continues à 2021. Donc, bino ka ko s'abonner, ko partager, ba ninga ba mona la vidéo et les cas qu'il faut, ba ndi makambo sika. Ba vidéo pe ko za ya sika. Ba recette pe ya sika. Donc les lots na ninga ka bo s'abonner, bo ti ba commentaire na bino belé nde bo mesena ko tia. Na zikara pe bo partager, bo aimer, bo commenter. Ko nyama na biso na four. Tout moto dans 225 à 60 minutes. Le four lango likolo na se. Tokangi four na biso. Munyama na biso ngoyo ya na moto ka mingi te ezopesa doré nango bongo tokobimisa na four. Donc bokende te bozela ti bomona nde nyama na biso ezobima na four. Nyama na biso ebeli bomoni. Donc sikoyo tokoki olia, okolia na mapa, okolia na makemba, okolia na frites, okolia na kwanga, okolia na eloko nyonso tu olingi kolia. Donc napesi bino ka bon appétit. Merci mingi ndenge bolandaki lelo. Tokomi ka na prochaine vidéo. Bye bye.